mingi na sena lobi libinu yango bosibo moni yango ne déjà misu mais oyo ezala ko ya okomoni yango soko ndenge nini yango kuzala to tia mulende to kamata makambo na biso sérieux to zala na bolingo munene na ukake na tongo na radio ndenge papa Kalonzo ateyaki na papa Ilebe ya solo mingi bakobenga bisu mempana nini dingumba yango ntango susu ezala kaka dingumba ya batu mwindu pamba teye papa za kulubela kaka bere toujours batu mwindu heureusement na tambuli soko na tambula kite na yibi kaka nde bisu bansu tuzali ego porque ndenge na kutambula na ngaye na sina moni ete solo tuzali suka tango nazala kiwana na okintango basali présentation muninga na bisu oyo alugwe na Israël na ibite soko oyo na solo laki na yembar mususwana et je vais vous appeler après asseyez-vous muninga wana tango na moni ye azali muntu mwindu azali israélien dikamuni oyo na 66 25 décembre ntango tufungula kinda kwa Nzambe ya Matete mukonjana mbuka na bisu yaki oyo mbuta masamba débat atinda ki ministre de l'intérieur na ye pointer aussi de sa présence cérémonie wana mais ntango to salaki premier tour poitena zinga nda kwanza mena bisu na yeko beta na porte mbala riboso mbala mibale oyo na leo kana mbala misatu mukonzi nambuka keso apesa ngai encore alobi musala isi nanute ifuna sala tour yempe alani ngai ti takuto ya kufunga nda kwanza mbe me batu bayibila kaya ngontina te ntina nasarela kiwana batu oyo batu mwindu baoyo basala kina Ethiopia mukile na bango wana etikale muketa kuyiba sekre wana bango batu mwindu yempe yazalika ka ye muntu mwindu ndenge nini akumi israélien ekuna mpe bayambiye baoyo basala kina Ethiopia mbala diboso bakeyi ba israélien baboyi bango de bino bazali bande kona biso te bino bazali batu mwino ndenge ni bukumba ndeko na biso mbalemi bale baboyi bango mbalemi satu ale baye ko yambana ya solo bazali kama ndeko na biso hoteli papa Simo Kimbangu akai na porte na lubini binu yango na 1948 tango na nazala kimbola tukumi satu papa Simo Kimbangu yeza yeko zaya lubia ya solo yo moni pempasi mingi banda 1921 odi uzalika kana bolo ko kanga meka kakuna bola tukumi bale na libwa oyo zalia wanakati na boloko ano malamu nde oya ko jwa iloko na yo papa lubi te poate esala mandenga wana te bien papa ndimaki tokena bakena porto wana boyibi ndenge théâtre ya bana na bisu ba jetiki abeti la porte bafunguli batali muntu mwindo afuka mawana na banjelu bazunguli kinda kwa Nzambe sika wana mukonja zala kana trône bien bajungi bayo kanga porte bayo kujungisa tomoni muntu te yezo lubi ndenge nini hawa bino bakobeta ka porte te oya yako beta porte hawa bino bolubi bomoni muntu te bodi kamote bavwandi deuxième fois la même chose troisième fois yezo lubi ngana ke kamataye tata pia lubi kasi ngana tikala sika bayo kufunga la porte bebe sika tata Simo Kimbangu na nkolo yezo bayambani alors sika batu yose bafukami banjelo bafukami balubi même pas ni no bomba makana biso boye
alobi likambo na likambo ekuzalaka na ntango na yango tata alobi lelo te nakozwa eloko na ngai soko ntango na yango oyo tookanaki mbula tuku misatu soko esili nakozwa. Donc yango wana nde le 12 octobre 1951 papa nde akufilaki na ye pamba te ezalaki date elaka asali mbula tuku misatu na kati na boloko ntina mosusu te. Condamné à mort le 3 octobre 1921. Donc bakukaka ku exécuter ye le 4. Sikasikawa le 4 octobre 1951 papa bimina ye na boloko alobila kokota lisusu te kuna ndako wana izali lisusu ndako na ngai te na bimi de bela papa bimaki de bela tina le 12 octobre musuni na mulimu bekabani akaina ye esika wana sikasikawa azali na yo na ngai yawa pamba te solo ekubungwa na lukuta te na mwana ndeko na ngai wana tosi tosololaki na tata wana soko aye kubimisa makambo mazali na ye bino moko bokukama préparation oyo tozali kosala ndenge mate ya tongo ya tata yelo Kalonzo ndenge na okilili te ya papa Yefa ndenge na oki balimbuli circulaire oyo ngana sali kutambola oyo na tambolaki nakutaka be batu mwindu kuna na Israel kasi batu wana bazali na bago batu ya libre te bango bazali lukula ba mumbu tokutanaka na mur de Jérusalem nalubaki na bini yango tozalaka na bena yebie ntango ngai namoni mwana mwindu abimi na mur de Jérusalem alakisi ngai libumu alubi ete naza na nzala nazalaki na $20 nabusana katika mwana te natii loboko na poshe nazalaka na $20 napesi na mwana pamba te namoni ndenge nini muntu mwindu makulungulu na kilote ya mwindu na mwa blues ya mwindu ngana yibaki tende patron na ye mutatinda kikenda kuna batwana bazakuya bande ko leba kupesa yeloko eh bien ngai na pesi na leki na ngai ta kutozala ko solola eh bien namoni patron wana ye ayeko botela mbongo wana ngana pesa ki na mwana wana bena mpe azalaki na ye esika wana tango amoni ye mpe akangile boko ya mbuta muntu wana ali abotoli ye $20 baswani ngana yibi na ngai anglete bena bakamati na monoko anglais wa batunta di solo bena lubi papa pesi yango na ye ya lubi che yo yibite ye azali mumbu na ngai bankoko na ye na bankoko na ye ba koko na ngai ba to asumbaka ye donc ye azali esclave azana droit pa ko na bongo wana te bena lubi lukula ulubi boye ali akamete mbongo ali china poshi na kujungisa pia te yoka na kulia mwana na bisa mwana pasi muntu mwindo na sina pesa kabini masolo wana soko na tambola kite ndena kuku kuyiba makamazali kuleka mukili te kasi nzambe apesi ngai dibosongo ya na tambola na mukili nyonso tu na mwana ete biso batu mwindo tuzali sima dinguma na biso ezali mpona muntu wa mwindo kakate ezali kampana mundele kakate jaune te rouge te biso nyonso tu pamba te tulungwa ke sika moko bolimbi sio to kosenga ndenge na lubila kabino mokolo mayenga tango yo nazalaki maladi papa ser wana bayaki kuna na lutende na mwana mwasi wana mwana mubadi eh bien tango bayaka kupesa ngambote asuka na ndaku bango balwaki te kambo yo lubi esali biso pasi bino boko senga bulimbisi pana lesumu ya tata Adam na mama Eve ebongo biso to tundi na mbindo to busa ni nzila ya solo ana lebite c'est-à-dire